IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Mariage beba kaka na bengi yo to sambela. Il y a une situation difficile au vivre un mois d'abondance, un mois de sengo, un mois de malamu, après un mois de tikali ozongi na kata pasi, na ngito sambela na yo. Souci na ngeza kaka to sambela. Et puis na ngena beta sete. Koza na mulongo bato te ba benga ba prophète pour aluka prophétie. Papa sakola pona ngai. Papa loba pona ngai. La prophétie ne change pas la vie d'une personne. La prophétie ne donne pas la solution, mais la prophétie montre la source d'un problème. La source d'un problème, pardon. La prophétie montre la source d'un problème, mais la prophétie ne donne pas la solution. Pour Luka, la prophétie, mais Luka, oyeba source à l'ikamuneza ou à peu près quand on a kata prière. Exemple, le prophète a quoi ça pour la pona yo. Source à makamozo mona. Exemple, ndenge nazo pesa. Noko mutazo nasima makamona yo. Ye mutakanga ko bota na yo siko après tango yebi noko. Mutakanga yo mabote za noko. Siko après. Ce qui to sambelité. Ato yebi ke noko mutakanga ki yo. Otika la karabo. Malgré yo ki prophétie. Ozwaka musalate. Pombongo kabela ka mutu bakanga ona salibanga. Oyoki prophétie que ozo amusalate po eloko opesa ka mutu bakangi na salibanga oui. Siko soko sambelité ato yoka ki prophétie tikali ndenge yoka ki mais solution ezalate. So souci na ngeza moko ko luka kaka prophétie apambate mais luka solution na kata problème ba lobelo na prophétie. Solution efandi na kata prière. Néhémie a fait apparaître triste liboso roi. Roi kotuna Néhémie mutuna papa. Attitude aux yeux na liboso nzambe et ko engager nzambe na problème na yo. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Shalom peuple de Dieu, nzambe apambola bino, Esaïa bino le prophète Jérémie kinkela prophète ya nzambe. Nalingi opesanga toujours confiance ndengo pesakanga. Et puis merci na bana nzambe nyonso bapesanga confiance balandakanga chaque fois babenga kangai na sambela kana bango. Et puis na yebi ke nzambe na ngai azwa assister bango na makambo nyonso yo baza nango dans les besoins. C'est comme yo pendo zo landanga na yebi ke nzambe oya permettre o landanga na ngonga oyo azana quelque chose alingi asala na kata ndaku na yo, azana quelque chose alingi asala na kata vie na yo, azana quelque chose alingi asala pour la santé na yo. Je crois que nous ozolanda ngai ezana eloko moko asika nzamba alingi asalela yo. Maya miso na ngai ekomi maya komela oyo nazanga kilobi lelo yo ekomi yangai bapota ya motema nanga yoka usi yango Yesu. Zana attitude de prière ton zolanda ngai lelo na ko sambela na batu nyonso bazana ba hôpital, na ko sambela na batu nyonso bazana ba prison, na ko sambela na batu nyonso ba subir ba injustice, na ko sambela na batu nyonso ba connaître ba problème, na ko sambela na batu nyonso makambo zo simbate lelo na yepona sambela pona batu wana, na yepona sambela pona yo zolanda nga wana ba problème umeli, na sambela pona mutu nyonso mutema neza ko zoka. Mutu musoko lo babi mais pourquoi prophète alobela ka bato bazakala ba problème yoka na yebisa ko Christ azoba l'esprit du Seigneur est sur moi car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés. Mutu mutemeze ko zoka azana kata malade na kata prison azana posa tena yebisa ke Yesu azo ya ozwayo mazana posa na yebisa ke Yesu alinga selo quelque chose bima na prison azana posa na yebisa ke Yesu alinga kota problème alibala na yo. Moninga nanga ya tango nyoso seyo Yesu nzambe awanga nakangaite atangai na zangi bapota ya motema nanga yoka usi yango Yesu ngana zala kikati na pasi yotikaki ngaite. Fongola Bible papa, fongola Bible maman. Dans un livre Néhémie,
Néhémie chapitre 2, verset 1er à 3. Néhémie chapitre 2, verset 1er à 3. Est-ce que moi, dans la Bible, Néhémie chapitre 2, verset 1er à 3. Je lis la parole du Seigneur. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et j'ai répondu au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que les portes sont consumées par le feu? Comment n'aurais-je pas de mauvais visage? Comment n'aurais-je pas de mauvais visage? Tant que ma simbate et sengwe rozate ne longi nangai. Papa mutu azana problème à sala kanenge David à sala alati sac. Eza image ya prière. Yango na lobi na ko sambela na batu nyonso bazana ba hôpital. Batu nyonso bazana ba prison. Batu nyonso bazana ba situation où melelo silate. Na ina sambela na yo. Numéro na ngango eza affiché. Benga ngai na plus 243 89 99 61 014. Naobi souci na ngeza na sambela na batu nyonso bazana ba cas difficile. Ozana cas e umeli. Ozana problème ezo silate. Ngai na pesa la solution ti naza un simple prophète Nzambe. Mais nangi na kota ngai on a prière afin que Nzambe on ote ya yo Jésus-Christ de Nazareth. Après sa solution na problème na yo. Jésus-Christ le Dieu de Jacques Verneau. Après sa solution na kana yo. Passage dans la Bible, ils ont raconté histoire. Il y a un homme de Dieu, il s'appelait Néhémie. Il s'appelait Néhémie. Bien aimé, Néhémie a qui servir roi. Bible, ils ont permis à roi, tant qu'ils ont servi roi. Roi, ils ont attitude de Néhémie. Attitude de Néhémie. Papa, ils ont un sengoté. Ils ont attitude de Néhémie à Zakinango. Et ils ont apparaître dans la tristesse, ils ont attitude de Néhémie à Zakinango. Papa, moutou a un problème à l'attaque attitude de prière. Yango nazo banangina sambela na batu nyonso bazana ba problème ezo tungisa bango bakota contact na ngai. Nangina sambela na batu nyonso ba dossier za compliqué, dossier koti molili na sambela na yo. Na prier na yo ensemble. Nzambe ya lola nzamba Jacques Verneau asala quelque chose na kata vi na yo. Elonga Néhémie zaki na tristesse. Elonga Néhémie zaki na tristesse. Bible zoba Néhémie tangu apparaître liboso ya roi, apparaître na attitude moko elonga zaki na tristesse. Elonga zaki na tristesse. Problème à mutema nous a problème nini? Maman, papa, bato bazana sengo parce que ya bango makozo simba. Yo za na problème ezo tungisa mutema non la attitude à prière. Ba dossier zo simba te la attitude à prière. Les balles zo simba te la attitude à prière. Et un message na yela ko chaque jour, la force et l'impact de la prière. Papa so makambo simba te bakanga maboko te. Maman so makambo simba te balala kapongi te. So moni likambo simba te kota na kata prière. David a kolata saka koti na kata prière a pakoli cendre. Papa, maman, Bible zoba même Jésus sambelaki 40 jours 40 nuits. Ko ignorer prière te à faire na yo les affaires à prière. Na oluka batu nyonso même aux na hôpital na sengi yo kaka to sambela. Atoza wapi ozo souffrir na likambo moko na bengi yo kaka to sambela. Ya yo ba préparation mariage beba kaka na bengi yo to sambela. Il y a une situation difficile. On vivra un mois d'abondance, un mois de sengo, un mois de malamu. Après, un mois de tikali, on zongi na kata pasi. Nangito sambela na yo. Souci nangeza kakato sambela. Et puis, nangena beta sete. Kozana moulongwa bato te babenga ba prophète pour aluka prophétie.
Papa sakola po na ngai. Papa loba po na ngai. La prophétie ne change pas la vie d'une personne. La prophétie ne donne pas la solution. Mais la prophétie montre la source d'un problème. La source des problèmes, pardon. La prophétie montre la source d'un problème. Mais la prophétie ne donne pas la solution. Quand Luka va prophétie, mais Luka oyeba source de kamuneza ou à peu près quand on a kata prière. Exemple, le prophète a kosa kola pona yo. Source à makamozo mona. Exemple, ndenge nazo pesa. Noko mutazana sima makambo na yo. Ye mutakanga ko bota na yo. Siko après tango yebi noko. Mutakanga yo mabote za noko. Siko après. Ce qui est sambelité. Ato yebi ke noko mutakanga kiyo. Otika la karabongo. Malgré yo ki prophétie. Ozwaka musalate. Pombongo kabela ka mutu bakanga ona salibanga. Oyoki prophétie que ozwa musalate po eloko opesaka mutu bakangi na salibanga oui. Siko soko sambelité ato yoka ki prophétie tikali ndenge yoka ki mais solution ezalati. So souci na ngeza moko. Ko luka kaka prophétie pamba te mais luka solution na kata problème ba lobelo na prophétie. Solution efandi na kata prière. Néhémie azo apparaître triste liboso roi. Roi kotuna Néhémie mutuna papa attitude ozo na ngo liboso nzambe e ko engager nzambe na problème na yo. Attitude ozo mema liboso nzambe e ko engager nzamba sala quelque chose. Attitude ozo mema liboso nzambe e ko tinda nzamba kota bitumba na yo. Attitude ozo mema liboso nzambe ko tinda nzambe agir. Pour affaires ya prière. Na ngina sambela na mutu nyonso se retrouver dans les problèmes. Nangina sambela na mutu nyonso se retrouver na kata likambo. Mutu na mutu na likambo na ye. Musoza na mbongo ebele maza na kimia teza likambo na ye. Musoza na mbongo ebele mazo bota teza likambo na ye. Musoza na mbongo ebele maza na maladie moko ba déclarer aux incurables za likambo na ye. Na lobi camion so se retrouver nango. Nazana posa na sambela na yo to sambela na yeko présenter au Jésus-Christ ou ako résoudre problème na yo na kata prière benganga na numéro na ngeza affiché na kata prière mutu musoko ba mais pourquoi prophète ba kato benga neti bo ozo landanga en direct so benginga en direct na ko sambela pona yo en direct. Mais le col aux Hollandais après, c'est que aux a intérêt à Kobenganga pour la sambela pour na yo. Plus 243 89 99 61 014. Nana zana solution au pesa ote. Mais nzambe o azana kati na ngai. Yende na memelio après sa solution na problème na yo. Attitude. Comme même les bosso nzambe za attitude ya prière nzambe a intervenir na kata situation na yo nene ya bisi roi na koki kozana esengo ndenge nini tangu libota na ngai papa mama tangu problème ezo simba te luka nzambe tala famille bota minango luka nzambe tala libalo koti luka nzambe tala poste ba personne musala batu bazo kufa na ba poste na papa luka nzambe ozi poste na musala avant zo poste na muto zo ka poste na utai kokufa na oloba na papa mo azolanda nga sikoyo ba peso poste mo na musala mais muto avi poste wana ye auti kokufa akufela kinini et puis yo remplacer na poste wana luka nzambe na oloba na mwasi mo azolanda ngai oye ko bala mobali moko ote ko kufela déjà basi mibala kufeli déjà mwasi abali oye ko remplacer na kasanda kwana ozana intérêt ko lukanzambe baso ba kufa ki pourquoi kota nanga na prière na osenga yo to sambela papa mama batu nyonso ba benga kanga na senga ka bango loko mususu te na senga bango kaka prière Ngana za déjà na disposer déjà temps na ngai. Yo peut disposer car temps na yo to sambela ngana yo. Nzambe ya lola asala quelque chose na vie na yo. Néhémie chapitre 2 tozawana verset 1er à 3.
Ozo tuna nemi pourquoi oza mawa boye? Nema bina kozala mawa tendenge nini? Tango ba problème na libota na ngai, tango libota eza na pasi, tango libota ezo lela, tango nazomona libota eza na minyoko, nga nemi na koza na kimia te. Papa mama, oza na kimia ndenge nini? Tango libota bato bazo kufa, nga na yo foto luka Nzambe pona famille na yo. Oza na kimia na esengo ndenge nini? Tango yo zo lia bandeko no bazo lia te. Yozo vivre bien bandeko no bazana bien te, il faut to luka Nzambe pour na famille. Non lo bana mutu mo azolanda ngai. Souci na nga eza ngana yo to sambela, ngana yo to sambela. To sambela. Ngana ngena soutenir yo na prière. Oza triste parce que oza en hôpital, malade ezo mona na te, souci na nga ngana yo to sambela. To sambela papa. To sambela. To sambela. Ngana yoto luka Nzambe. Ngana yoto luka Nzambe. Ngana yoto luka Nzambe papa. To sambela, to lukelonga Nzambe. Ruazo tuna nemi alors. To kosala ndenge nini po ozwa esengo na kati elongi na yo. Soki o apparaître liboso Nzambe na attitude moko ya prière. O apparaître liboso Nzambe na attitude na likambo etungisa mutema no. Zamba ko intervenir na problème ozanango. Tala makamba saki na Anne. Ana matina silo jour wana attitude ya prière. Na attitude ya kolela, na attitude ya salaki nango. Lorsque mati liboso Nzambe, attitude wana ya pasi et sale que Nzambe agir. Papa maman zolanda ngai. Kota na kata prière na ngai. Tozwa attitude ya prière. Nenge nemi asoki attitude. Nemi asoki attitude ngana pe tozwa attitude. Modèle famille zo kendeleza mabe. Modèle malade zo kendeleza mabe. Modèle makambo zo tambolela eza mabe. Ya yo bana baza mayele te na classe pourquoi? Ya yo salaire bimarate pourquoi? Yo ke na ko foutela après simbakato zongi pourquoi? Bando banda musala soda baninga ba mataka ba grade yo mataka te pourquoi? Bando kota na société na ba promotion baninga mataka yo mataka te pourquoi? Tozwa attitude ya prière. Tozwa attitude ya prière. To luka Nzambe na kata profondeur. Nemi apparaître liboso roi mais eloko contaki eloko ezaki ke roi attirer attention na ye na vie ya Nemi ezaki attitude o Nemi amemaki. To makambo zo simbate attitude nini o memaka. Papa mama ozolanda ngai. Mutoki ozo mwana zo toka c'est parce que nana souci ngana auto sambela. Mutoki ozo mwana zo bimango eza parce que nazana besoin ngai na yo to sambela. Na yeko luka batu nyonso bazana ba problème ezo concerner prière. Problème ezo senga prière ngana sambela na bango. Ozana mettre hôpital, ozana prison. Kana yo za makasi na miso batu. Dossier ne za compliqué. Dossier ne koti molili. Mikanda ne zo bimate. Ba problème ezo lando par ici par là. Souci na nga prophète Nzambe eza to sambela. To sambela. Nazo bandela batu nyonso bakotaka a contact na nga babenga ngai. Nazane loko na senga bango te soki prière te. Plus 243 89 99 61 014. Pourquoi pas au kota contact na nga to sambela? Nazo bande to sambela nazo balika mususu te. Nazo bato sambela. Nazo bato sambela. Tamu makambo zo simba te laka attitude ya prière. Yo kana betelo lisolo oyo. Et salama na famille mama botingai. Et puis nazo suka awa to silisa. Papa yoka. Mama yoka. Mama botinga za pasteur. Baboti bango 9. Avant maman na biso babotama. Koko na biso mobali oya boti mama na biso. Bengisi na famille na village. L'andanga très bien. Parce que on comprendre affaire on a même les affaires à prière. Lorsque makambezo simbate, la ta attitude ya prière, papa, kokota na distraction te. Bible zoloba na biso na Jacques. Totangango. Nangin na totangango. Totangango s'il vous plaît. Totanga. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Fongons la Bible. Jacques chapitre 14.
Fongo la Bible s'il te plaît. Bible zoba, si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance qu'il prie. Wana ngate mtu na zoloba. Wana Bible nde zoloba. Bible nde zoloba. Bible nde zoloba. Et puis qu'on zapete oyo kalisolo na zobete ya famille mama boti ya famille mama la biso. Jacques chapitre 5 pardon. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5 verset 14. Jacques chapitre 5 verset 14. Jacques chapitre 5 verset Jacques chapitre 5 verset 13. Jacques chapitre 5 verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante? Bible est précisé très bien, papa. Moutou azana pasi asambela, papa, maman. Tant pasi dans la vie, pasi dans la famille, pasi dans tungisa yo, papa, maman, kokota na distraction te sambela. Sambela prière. Et ça affaire ya bato non ba luka solution. Maman la biso aboti bango neuf. Lorsque baboti bango neuf, avant babotama, koko na biso mobali ba bengisi na village. Tant ma comme na village, grand frère ya ba koko na biso ayebisi koko na biso mobali. Ayebisi biyo za mwana suka. Toza na nzungu moko ya famille. Tolingi to peso nzungu wana na ngena peso oke na nzungu wana na Kishasa. Kende nango fanda nango. Et comme melo chance na famille. Yo kandenga bande kokosa e. Mama papa, oza na intérêt photo lukanzambi. Famille na biso eteka makabongo, eteka makabongo famille na biso. Famille na biso eteka makabongo. Koko na biso tuni yana motu na lobi grand frère. Pona nini ba mikolo bazali boso nanga ebele. Mais boko zwa nzungu ya famille bo pesanga. Ayebiso bité. Yoza mayele koleka ndenge to botami. Zwa nzungu yo. Memango na ndaku na yo. Koko na biso mbala zwa nzungu wana. Aye na ngona Kishasa. Tango komi nango. Koko na biso ya muasi. Oya boti mama na biso. Ye pa zalaki prophétesse. Lorsque koko aye na nzungu wana na ndaku. Atie na si mesa. Na butu komi balala koko na biso mwasa bandi ko sambela nzamba talisi ke ezane loko moko ezana sambetu eloko mabe koko na biso mwasa la musi mobali na ye ayebisi koko na biso balobi ezana eloko moko mabe o wuti nango village oye nango na ndako koko na biso balobi non ezana nzungu apesi biso ya famille pona bana otoko bota e ko batela e ko sala bo ko zongisa be bapesi ba science ebele koko na biso mwasi boyi azalaki na connaissance ya ke eloko bapesi koko na biso mobali eza eloko ko sacrifier famille mobimba et ko sacrifier famille mobimba. Bien aimé dans le Seigneur et yeko salama ba komi ko bota. Lorsque bakomi kobota nzungu wana etikala na sambetu toko na biso tanga boti mwana liboso mama kulutu na biso za pasteur abota mi ya liboso aboti mwana mibale mama kulutu biso muso za pasteur ya mibale ya mama biso mibale ya liboso za pasteur mibale za pasteur presque mama biso bango nyonso baza ba pasteur na mibali na basi e yeko sala ke makambo nyonso ba osala na viezo simbate makambo nyonso ake ko bale simbite oya kesala bo simbitu ake zongisa bo simbite na tawana avant ba koma ba pasteur bazoi bate source ya échec ezo koma na kata famille ezo uta wapi ezo uta wapi tango ba prière yeko kota makasi ne source nzamba okotalisa ke nzungu bapesaka papa na bino eza source ya malheur ya makambo zokomela bino mais eloko esalaki bango bakota na kata prière parce que makambo nyonso na famille bande kotambola te lorsque makambo etambola te bazwi attitude ya prière baluka source ya problème ne source ezoya komona na nzungu oyo bapesaka koko na biso na kopesa suite ya lisolo ndenge esukaki na prochaine émission. Moutounion sur un problème, à se retrouver dans problème, à se retrouver dans kamoko, à se retrouver dans lokomoko. Non, l'ata attitude ya prière, attitude au nemi à l'attaque. Abi na cause na sengote, tant makamuna libota na ngezo simbate. Na cause na sengote, tant makamuna vi na ngezo simbate. Na cause na sengote, ba fiancé ba yaka ba kendaka. Na cause na sengote, depuis na koma na Europe mukande zate. Na cause na sengote, depuis na kota na prison dossier na ngezo wumela na cause na sengote.
kota nanga na prière. Kota nanga na prière. Na sengyo eloko mususu te. Na sengyo kaka kota nanga na prière. Plus 243 89 99 61 014. Na prochaine émission, na kobetelo li solo suite. Ya makambe komaka na famille na biso, na famille ya maman na biso. Je réponds au prophète Jérémie Kinkela. Zamba pambola père spirituel nangai. Docteur André Avibila. Zamba pambola papa nae. Pasteur Barthélemy Swaku ya église la Trinité. Zamba pambola notre patriarche Jacques Verneau. Zamba pambola papa. Zamba pambola bana nyonso ya KDC. Apambola bana nzambe nyonso en général. Zamba lola apambola biso. Merci beaucoup. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.